papa ekelamu oza wapi na Kongo ya Malili to na Kongo ya Moi. Alors biso bana oto botami non colonisé. Biso bana oto botami na kanda ya makambo salaka bakoko na biso. Biso bana oto botami pona justice ya bana Kongo emonana. Tolobi boy ba oye bombami eleki oyo zomona. O to lakisi yo eza mukie. Yango mukili oyo retour authenticité. Baso panza yango pamba te. Yango zomona bayenge beni bana bango à l'aise, bana bilaka bana bango à l'aise. Le panzana va beta bakake. Bambonge. To panzanino. Je l'ai suivi. Elle était en train de raconter que oui, voilà, il y aura des histoires qui vont se passer. Nous, on crache le feu. Nous, on crache ceci. Il y aura de l'eau qui va se fâcher et tout ça. Elle dit des choses. 3 jours plus tard. Bote na biso bandeko ezanga abino na mekelamu moto nzambi na banji boza malamu ponga na za malamu makasi ebende ko topete bandeko lelo tozali mokolo ya oyo batita na biso abengaka mercredi le 15 na sali yango tongo oyo epesa melingai na sali la bino mokolo ya misatu ndenge elobama na misho ya bato mercredi oyo natali saka na ronda kotiaka mercredi pe samedi ba video kasi lokola bakoko batambwisaka mokili lolenge bango moko batambwisa lokola mokeli akela mokili na ye na biso bikela mona ndenga tambwisaka toza kosala kaka oyo eza kopesa mila biso na bomo na biso tokotala lelo pe tokoyoka lelo o ezali pona makambo eleka po batu bazongisa bwania pe mayele pe to mona ngonga oyo tokomi bandeko ngai wabino moi oyo pe pesa meli biso ezali moi na ngai na botama bandeko bolimbisi mingi bosolo eleki nyonso eza na tina to banda kolobake bakoko na biso bamindele balobaka bayebaka ezali bamvula na bango te donc ba date de naissance bakitani balobaka kasi ezaka na tina bazali kobomba ba date de naissance ngai wabino na botami na ba mbula oyo ba jour oyo bomoni te bakulu bazoko boyoka ngai nzamba pungutulenda kongo mongali nza komanza pa mungu baba vidi mukulu tata nanga boto bukulu wa zamba mokola bota ngai abimisaka ngai azongisaka ngai na mabele oyo nanu ekoki te eza mwana biso oyo ezali mwa oyo ya ngai na botama yango oyo matondo mingi na bankulu na biso pe ba oyo pe babotami na mwa oyo boko bakozala na makasi tokomi le 15 oyo ezali tozokoma na bisika oyo tolobaka ntango nyonso tozopusana bandeko tokomona na bavideo bokoyoka botya matoi mpe na kosenga na bino ba oyo boza na bolingo ya biso ya bosolo po ezali mbote na biso toza na mbote na biso donc bo fungola mitema ya ko partager ba video na zwaka ba papier batya ba couleur te na YouTube oyo donc ba papier batya ba couleur na bato oyo bakolanda video oyo na sika oyo bakoyoka ngai mokolo ya yambo mbala liboso donc bayeba ke ba papier batya ba couleur eza bo bengaka mbongo na zulaka ngo mbongo te kasi lokola tozongaka na mokili pona kotalisa bato bosolo ndeko na ngai songolo pakala oza muta bosolo zala na mpeve ya kokabola o ezali kibobiso ekende liboso ke koyoka kaka yo moko po totalisa nguya ya bakoko pe bakokolo na biso oyo bazali bakozalaka elongo na biso oyo biso moko tozali tozwa o ezali kaka menga kokololo makila oyo batikela biso lo poso batikela biso elongi batikela biso nyonso toza na yango toza ko talisa bino boyo kape tokabola oyo ezali na bomo na biso pe natalisa kabino bandeko biso abino bankulu bazongisa biso na mokili oyo tango nyonso nga na botama saba natalisa kabino bankulu basala biso ngolu balingaki toya na libota oyo mama na ngai azali mukongo tata na ngai azali mungala
mobali na ngai mama na ye azali Moswahili, tata ya mobali na nga azali Moluba. E tango na monaka bana bakoko pe bakokololo bazongisa na mokili na nzela na biso, na monaka bango ezali baza nyonso, baza bato ya bandundu, baza donc nyonso. E yango boyokaka na biso ba oyo tobanda tozali pe tokozalaka, tolobaka tango nyonso ke tozali nyonso, po toza na nyonso boza komona, toza na nyonso oyo ezali mabele, oyo ezali moto, oyo ezali mai, oyo ezali mopepe, oyo etelemisa kibomutu ya moto na mabele oyo tozali konyata. Pourquoi devriez-vous y penser à 2 fois avant de défier un élu? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs inexplorées du pouvoir de ces individus rares qui évoluent parmi nous, souvent invisibles, mais éminemment influents. Ils ne sont pas de simples personnes, ils sont les catalyseurs d'un changement profond, dotés d'une protection divine, d'une sagesse sans égale et de la capacité unique de métamorphoser le négatif en phare d'espoir. Leur présence peut transformer l'énergie de toute une salle, nous dirigeant vers un futur plus lumineux. Dans les minutes à venir, nous allons découvrir pourquoi s'opposer à un élu est une erreur grave et comment la compréhension de leur rôle peut mener à une vie plus harmonieuse, de leur armure spirituelle à la sagesse ancienne qu'ils portent. Préparez-vous à voir les élus sous un jour totalement nouveau. Mama Kimpavita Tobelelio. Mama Kimpavita Tobelelio. Likonzi ya mabota ya Congo Tobelelio. Vous allez toujours en interview, comme vous pouvez voir ici. Cette tombe, Yabako Konabiso. Donc tout droit, vous continuez tout droit sur le musée de l'Afrique à Tervuren. Vous allez tomber ici à côté de l'église jusqu'il y a les 7 tombes parmi les 267 Congois. Biso toza ba Congolais, toza ba Congois. 267 Congois, bazoki na Congo. Mais biso tolobe ezaki 267 mais 267 millions. Parmi les 267 millions de Congois que Bino Bozwa qui n'a mboka ya Congo, il n'y a que 7 tombes. Alors, biso bana otobotami non colonisé. Biso bana otobotami na kanda ya makambo salaka bakoko na biso. Biso bana otobotami pour la justice ya bana Congo emonana. Tolobi boy bana nyonso tu ya Congo. 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 Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Biso tokufaka te. Tata ki pa vita. Akenati na movi. Amona bino. Ya. Baba yugo zuna baba santa bara. Mino natali yango boye. On dirait na vivre yango boye. Balobi na nga omoni yo soto ye na monde oyo oyo ke na mutu mawate. Po oyo tozola kisayo. Oyo zo monesa mukie. Oyo bomba mi eleki oyo zo mona. Oyo to lakisio eza mukie. Yango mukili oyo retour authenticité. Baso panza yango pamba te. Yango zo mona bayenge beni bana bango à l'aise, bana bilaka bana bango à l'aise. E panza na babeta bakake. Bambonge to panza nino po mako lekisi. Bwami tema mabe bwatala bapasi bande na bino te. Na bande kwa ngwa bino ba omona bino bande ko. Bwami tema mabe. Tala bolingela batu babulu bino nyonso. Bolingela biso bisika bo uta. Bisika mabelele saka bino. O esala ke bo banza bien. Libumunzala kanisa malamu te. Bozo kanisa malamu po bozo lia. Bozo zwa ba or, bozo zwa ba diamant. Toye ba bino. Eza na tina. Moto na moto
azali oyo basala yazala biso ba oyo bazongisaka biso na mokili epa ya mokeli po azongisa mokili na ye ndenge akelaki yango biso bikelamu na ye totambola lolenge esengeli bandeko nyonso tolobaka eza biso oyo tolobaka te eza biso te oyo esalama te na mokili na biso ba oyo ezala te pe ekosalamaka te po ya sika eza te nkala nde moto esalaka sika bandeko mokolo ya le 9 mai ngawa bino esengelaki na bima na sola na batu kasi bakoko pe bakokololo bakaka bankulu basimbaki ngai bakangaki ngai pe balobaki na bouge te nasala oyo bango balingi nasala nasengi bolimbisi mingi na bandeko oyo le mosusu babengaki ngai baomonaki na bandeko ko répondre et soudain nazo répondre susu te po namonaki esengeli pa na solola e na nsima nango nazo continuer kotinda le mosusu bamessage donc kozongisa beyano po nazalaki so na courage te po bakoko ndenge batalisaki nga donc nazalaki so na courage te ya kosala oyo ezalaki na ndenge ya bonzoto e lokola bolingo kaka nde balobi nzoto oyo eza na makambo na yango na bandaki korépondre bato le 9 bandeko oyo bazoyeba tozalaki na bango elongo na ba réseaux sociaux donc et après naye kokata bato bazobenga bandeko bozobenga yango nazokoba kosenga bolimbisi bomona na bandeko yamba te bakoko nde mutu basengaki nga basengaka nga makambo ebele mingi be bobetisaka mabaku te bobetisamaka mabaku te bandeko na ngai na nyati mpenza likambo wana bobetisamaka mabaku te nde nzoka nde bakoko bazali mpe bakozalaka bayebaka oyo ekoya ngai wa bino mamekelamu tokomi le 10 na komata ngomba na mataki le 10 namona na ba 20 midi ndenge ezalaka batalisinga ba ambassadeur donc bate mais ambassadeur donc bata diplomate bayaki na avenue na biso awa na Mbanza Ngungu esika nini batonga oyo ezali église na bango donc oyo bazali ba américain mais na lobela bandeko église wana etongama pe esika basomba yango na bato oyo donc baye bango nde baproposa bango batekela bango e basomba na ngonga nini tango nga kaka naye kokota avenue wana nde ba américain baye donc na 5e parcelle après nga donc baye ko somba bisika nde moko ndeko na bango azaka na France baboyaki koteka esika na bango po bazalaki ko proposer batu ba montant po bazwa ba terrain les 10 wana et ba nzoka nde bakoko batalisaki nga na matangomba na tina bango bayebaka baleki na 4 jeep na bango bakendaki soi-disant ko inaugurer église oyo bango bafungola ki na avenue oyo esika ngai na vandaka na Mbanza Ngungu awa e na nsima na yango biso tozali kaka kokoba kosenga bakoko pe bakokololo na biso kino le 13 na 0h45 nde bakoko bayaki koyebisa biso ba oyo donc to zonga na kibomutu tolia tomela tosala nyonso oyo esengeli soki tokosola na bandeko tosolola bandeko le 10 tango eyokosalama bandeko makambo esalamaki oyo na beteli bino mvula monene eyaki kobeta na butu ezalaki na tina ebeti le 10 ebeti le 11 ebeti le 12 et le 13 ebeti le 10 wana na pokwa na 18h ebeti
le 11 na 18h et Betty na butu ya le 12 bandeko nanga ezalaki na tina bandeko na biso o ezangonga na biso eloko nyonso bakolinga basala yo nga ye songolo pakala o ekokumisa bakoko te ekozala motambo na bango po biso ba oyo vend de billions vend de billiards ya ba américain pe ba traître pe ba oyo nyonso bakotosa bakoko pe bakokololo na biso te bakokota na carré pona ko telemela o ezali intelemelable ngai wabino mamekelamu nazoko bosala musala na nga nazongelaka na mokili soki tobombamaki tango tozongi na ngonga oyo ezali ngonga na biso tango ifone tango ifina mene ngonga ekoki eza ngonga ya kobombama te nyonso na ngonga oyo boyeba eza na poisa ebima na peke koba kobima na poisa. D'abord, examinons le concept fascinant de la protection divine qui entoure les élus. Imaginez parcourir la vie avec un bouclier invisible qui part non seulement les attaques physiques, mais aussi les turbulences invisibles de notre quotidien. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est la réalité pour les élus. Ils traversent les tempêtes de la vie protégés par une force tutélaire si puissante que ses origines remontent à des royaumes bien au-delà de notre entendement. Pensez maintenant à une personne de votre entourage qui, malgré les adversités, semble toujours retomber sur ses pieds. Elle affronte des défis, certes, mais en ressort non seulement indemne, mais aussi enrichie d'une manière inexplicable. Cette résilience, cette grâce inébranlable face à l'adversité, est le véritable emblème de la protection divine. Il ne s'agit pas d'éviter les combats de la vie, mais de posséder un allié incomparable. Mais il ne s'agit pas uniquement de protection. Il s'agit aussi de l'impact de leur puissance spirituelle. Ce pouvoir ne se manifeste pas par des éclats, mais par des murmures. Il ne contraint pas, mais influence, transformant l'atmosphère autour de lui. Il change le conflit en paix et le désespoir en espoir. Maman Sandra n'était même pas au courant. C'est moi qui l'ai cherché. Je lui ai dit, je l'ai suivie. Elle était en train de raconter que oui, voilà, il y aura des histoires qui vont se passer. Nous, on crache le feu. Nous, on crache ceci. Il y aura de l'eau qui va se fâcher et tout ça. Elle dit des choses. 3 jours plus tard, le volcan était là-bas. Quelques jours plus tard, c'est Tanganyika qui est en train de sortir de son lit, en train de menacer tout le monde. Les amis. Actuellement, j'essaie ici à Kibangu et je t'ai choisi ensuite. Nous sommes un grand peuple, le peuple de Nzembe. Ne l'oubliez jamais. But something bad because I see Mama picking the sand. Is there tsunami going on? Let me check my phone. Where's my phone? Let me check my phone asking about like the weather and everything because no, you're not gonna get mad. Mama did it. Mama did the tornado. Guys, yeah, Mama said the tornado. I said his name. You should say his name. You know when you say people 2 times, people name 3 times? What is it? Hold on. But guys, with Mama's, guys, yeah, with Mama. Tolobi boy bana nyonso tu ya Congo. 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 Boya ko envahir ville oyo. Pona lokumu ya bakoko na biso. Boya ko envahir bayeba ke bana Congo esi balamuki, bayebi ke bakoko na bango baza awa, toza na besoin ya kozala non pas dédommager, tout ça besoin de bon on a bien noté. Tout ça a dédommagé, mais tout ça to récupérer. Atom nabiso bakoko nabiso bakundama nakatia Congo. 267 millions. To sengi kaka 7 tombes et zong parmi 267 millions de Congois qui sont partis.
Mama Kimpa Vita, mama ya mabota, mama ya bolingo. Mama Kimpa Vita, mama ya mabota, moso ya bana Congo. Mama Kimpa Vita, mama ya mabota. Les morts ne sont pas morts. Celle que je porte pour notre Europe, c'est-à-dire face aux grandes menaces du moment, aux grandes transformations. J'ai dit combien le moment que nous vivons en cette année 2024 est essentiel. Moment où beaucoup se joue et en quelque sorte nous sommes au dernier quart d'heure. Et oui, notre Europe peut mourir. Et nous sommes en guerre. Marc bolingi mambo ya izala accéléré. Po ba inosa ba kufa. Bolingi ba mai. Oza mai, l'océan. Oyo. Oza fleuve. Oza océan. Oza biloko ebele. Vous en place à bomba maté. Moïnda za ennemi na binoté. Bao bamona Macron na bino wana liboma bao bamona ngai liboma to mona ba maboma siko ba véritable maboma olingi bino bobeta mutu mwindu ba mai ba mbonge et que kota tina bandako na bino même na ba cave et kota mais bozana bozi bolingi bozanga za wati wapi. Vous avez souci de la binoté. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez continué à faire. Vous avez dit que vous avez accéléré. Vous avez ce qui est accéléré. Vous avez maïs, ce qui est accéléré. Vous avez inondation. Il y a un bon gay. Vous ne pouvez pas caïna. Vous se propage et touche les vies de manière significative. Sous-estimer ou défier cette facette de leur nature n'est pas juste une erreur, c'est une faute aux répercussions en chaîne. Moquer ou minimiser ce que l'on ne comprend pas peut entraîner des conséquences inattendues, affectant non seulement le provocateur, mais l'ensemble de son existence. C'est comme lancer des pierres sur un miroir en s'attendant à ce qu'il ne se brise pas. Les élus portent en eux un feu sacré, source de lumière et de chaleur, mais aussi une force redoutable lorsqu'ils sont confrontés. Leur lien spirituel sert de phare, guidant ceux qui sont perdus vers la sécurité, offrant réconfort et inspiration. S'opposer à eux, c'est ignorer la force de la nature qu'ils représentent. Une force qui aspire non à dominer, mais à élever. En somme, la protection divine et le pouvoir spirituel des élus agissent à la fois comme un bouclier et un phare. Ils protègent et guident, nous invitant à une compréhension plus profonde des mystères qui jalonnent leur parcours. Avançons en gardant à l'esprit la puissance de cette armure invisible et le potentiel transformateur qu'elle détient, non seulement pour les élus, mais pour tous ceux qui sont éclairés par leur lumière. Pe nyonso ezoleka na mokili oyo eza na moko te ekoki kosarete tant que bikela moko batina na mokili oyo bayaki kobalusa mokili na mutu na se na chiffre 6 au lieu totambola mutu likolo total ndenge mwana botamaka na chiffre 9 243 koda mboka Congo ya totila bandeko ti mokili ekotosa pe komona na miso ya bato bolamu ekokonza po batu nyonso batambola malamu lolenge mokeli akela mokeli na ye elamu bandeko bolanda video boyoka bo continuer koyoka bozwa bwanya pe mayele bozala na mpifo na konzo bomitungisa mate kasi nazotalisa bino ngonga oyo
bandeko nanga eza pona kobongisama na bino ndenge bakitana so balobaka esengeli bozwa maturité po oyo ezoya oyo eleka na oyo ezoya oyo eza koya oyo eza koya ekozala motuya makasi bato esengeli bakoka yango kasi malamu mingi na bato ya malamu po toza na ngonga malamu po ngonga malamu bato ya malamu esengeli bazwa esika na bango ba mérité nyonso il faut s'imposer ndenge tokoba kolobaka douleur d'enfantement bandeko na biso bofungola misu bozala na elikia bozala na bino na esengo bino bato ya malamu po malamu nde ezokonza ba oyo bazosala malamu te toza na ngonga nzete bamatelaka yango bakitelaka oyo balonaka yango babukaka soki olingi basala malamu sala malamu oza na misu mona oza na matoi yoka oza na monoko loba malamu na ebandeli toloba pe tozoko boloba bino moko bolanda ba ane elobami pe ezala awa na video oyo bokomona video na oyo ya poto ba témoignage pe oyo eza na ngonga oyo po bososola efungola bino bwanya ne bandeli ezali mabanzo ezala mabanzo ezala te ndenge balobela bino pe tozokobaka koloba ngo ndenge toloba ndenge bakoko na biso batiakati na biso bobanza yamba koboya tokondima bokanisa bozala bakwayante nande nini soki ezalaka nzambe ya solo soki ezalaka dieu wana azalaka ya solo ndeni bokotelaka ye bato bazofingana bato bazobundana awa bozobloke bavideo na bango te kaka bato bazoloba bosolo nde bozobloke na ndeni baosanzola bino baosanzola yo maki na ndenini oh nous sommes en guerre et elle arrive. La bête de l'événement est là et elle arrive. Fiantant là, on est en guerre, Vous savez qu'on ça semblant? On dirait que vous avez est-ce que vous bloquez les babni nanga pour nini? Vous avez supprimé pour nini? Pour nini? Pour pas que vous ayez un babo solo te? Pourquoi c'est que vous avez kalingala? Pourquoi vous avez supprimé? Hypocrite. Qu'est-ce que vous avez vous avez semblant tiwapi? Tiwapi vous avez semblant? Boya! Yako bomanga? Bao ba bomaka na Afrique kuna nzoto na bango ekendaka Belgique na ndeni nga naza awa oki naza awa Mark na muninga na yo te vous comprenez so papa mto otinda yo yebisa ye aza se ya bandeko na ye ya bino oki yanga ite moto nzambe. The tree fall. The tree, it's gonna push the tree and everything. Boy, you know our house is right here. But mom's phone is way better than mine. Her camera sense is so like light, bro. What is she doing? Mom doing something? The wind is getting faster, Let's go over. If something bad happens, not on me. When she started praying, the tree started falling on the floor. But I told you that. Parce qu'il y a des choses que tu vas banaliser. Si tu connais tes capacités, de là, c'est qu'on a mis là, cérébral. Tu ne vas même pas jalouser qui que ce soit. Sans péridurale, sans aucune assistance des femmes sages ou je ne sais pas de qui et de qui. Toute seule et son mari, il était à quelques mètres là-bas, en train de regarder. J'ai vu seulement, le monsieur, il a mis quand même les gants, et tu voyais qu'il tremblait. Elle a délivré son bébé, elle a mis le bébé en haut comme ça. Et ce jour-là, je suis restée, j'ai pas dormi. Je me suis dit, waouh, waouh. C'est quoi cette puissance?
que on néglige. On néglige. C'est votre affaire. C'est vous qui n'avez pas compris beaucoup de choses. Ce soir, la flamme de Mama Kimpavita va brûler ici, à Bruxelles. Léopold, les morts ne sont pas morts. Toyeko Kangao. Diego Kao, les morts ne sont pas morts. Toyeko Kangao. Bible attend des aïeux. Coco, Kitukwa. Coco, Pemba. Coco, Ekia, chef Bangala. Coco Mpeya. Coco Zao. Coco Sambo. Coco Nibange. Nous sommes en guerre. Makambo bazolo belabino, on est en guerre. Est-ce que France yo so mona masa sezo beta makuna leti zo beta en Afrique? Nde bazo weli sasoki ndenge ni ndeni. Mais on est en guerre en Moscou, tisiko bobonye liboma. Bozo mona liboma, bozo mona ga liboma. Bozo comprendre te. Hein? Bino boko koko longa penal ba accélérer. Hein? Ouais, ezali bambonge. Hein? Ba accélérer, ouais ezali ba moto, boko koka, boko longa. Hein? Te, bolingi na bokena bango batu bayebi te. Bazo pesa bino ba mituka, ba pe ba mbongo, boza distrait. Mais nga na zo fano bo solo. Bazo ninga ba kena bino po bayebi ke ba okoka te. Yango ba betela bino pe ba code. Na kacha Bible. Ah, ona loba kite. Na lobi oza na matoi yoka, oza na miso kotala ka te mona. Matona na bande konyoso Voilà, Marc. Comme ça, Ozali, Maloba, ya Mokeli na biso. Mo yuana tata ki pavita zali wana. Ane ba ko kosa bino ke oh tala. Mitali bino so bozo kanisate na kaboli na bino o ngai nazo kabola. Oh yozo banga ngana iliyebi na banga bango na nini na ba caméra o baocha dernièrement na mutuka na ngai téléphone ezo sonner téléphone ezate ya ngai na tale ezo sonner te ya mwana zo tale ezo sonner te mais téléphone ezo sonner wapi na mona bandi oseka ngabi oh mais bozo umelati bokanga ta bombi bobeta po biso na okena biso to kufaka te tata ki pa vita akenati na movi amona bino ya baba yungu zuna baba santa bara boko saba mouton ba koko pe ba kokololo bazo ko talisa biso to zonga katango nyonso na mokili po mokili azongisa mokili na ndenga azongisaki ndenga salaka esengeli zonga po na mokili molimo déjà makambo efina mene pour en réalité à l'homme c'est l'esprit kasi na mokili ya mosuni eza lokola ndenge tolobaka na retard ndenge bakitani na biso balobaka po na nini po na matoi mangongi pe botala te ndenge bato batangaka calendrier na o ezali na ki nzoto boyi na molimo ezali déjà ngonga na yo moyindo ndeko nanga kasi n'est-ce pas te na di blabla oh tobenga ka Bible bakomela bino na Apocalypse batu bakozala na posa kosala bojoba mokolo ya suka pona nini po bakomi na suka eloko nyonso soki elingi ebimisa mbuma esengelaka epola
yango bomoni pe misu ya bato nyonso bozomona makambo ndenge matina bojoba boye pe bato bazosepela bakomisi bojoba lisusu malamu koleka entre ta bango moko balelaki na tango bato bazolela bisika mosusu bato wana kaka le même bato wana bakolela kasi bakoza na distraction ya koseka kosakana kobina na ngongo esengeli babina te olie na ngonga oyo babinela bakoko pe bakokololo po makambo ezala ndenge ezalaka ndenge mokelakelaki yango oyo biso ba oyo bayindo bandombe tozalaki kokufa te ekomona na misu ya bato tozalaki bakoko na biso bazalaki soki bakei na nsima ya ndako nde balimwe bana bakolela bakoko bakolela baoyo bayebaki te ndenge bakitani babengaka initié mais biso tozalaka initié te po toza nyonso nalobika po bososola baokanisaki koko abungi kokolola bungi nzoka nde tozalaki kolimwa lokola bato baza koyoka te ngonga oyo eza ngonga malamu tozoloba toloba pe tokolobaka oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema ya kobomba likambo pe kotia misala kanisa ya bakoboya to kondima biso tozokoba koloba po miso ya bakoko pe bakokololo ya biso ezomona oyo esengeli emona te bango bakolo mokili mbotama ya bayindo ya malamu deja epesami na mokili ya molimo pe emona na mosuni bandeko yango bozomona bato mamatisi bojoba kasi bomituna boni bamindelo bazalaki na minduki ya komona obino bomonaka na benga minduki me minduki te bango bazalaki na arme bazalaki na ba arme biso tunde tozaka na ba minduki po eza monoko na biso po nzambe aza Dieu te nzambe aza na lolenge na ye batalisaka biso bakolo monoko Dieu Bouddha Allah baza na lolenge na bango ya signification na bango yango monaka pe chinois atangaka jamais Dieu atangaka jamais Allah atangaka na kombo na ye bandeko nyonso oyo po mabele ezosikolama. Comme l'aura spirituelle des élus agit tel un phare guidant et protégeant, il existe une autre dimension à leur influence, tout aussi impressionnante, leur don intellectuel et leur sagesse. Ce n'est pas seulement une question d'intelligence au sens habituel, c'est une compréhension plus profonde, plus significative du monde, une perspicacité qui perce le tumulte quotidien pour saisir la véritable essence des choses. Imaginez l'impact de rencontrer quelqu'un dont la simple conversation peut transformer votre vision des choses, illuminant des sentiers autrefois plongés dans l'ombre. Cette puissance intellectuelle dépasse les honneurs académiques, se manifestant par une capacité exceptionnelle à manœuvrer avec aisance parmi des concepts complexes et à proposer des solutions qui échappent à l'entendement ordinaire. Là où d'autres voient des obstacles, les élus voient des passerelles. Là où beaucoup perdent espoir, ils trouvent des raisons d'espérer. Ce mélange de talent et de sagesse ne guide pas seulement leur propre parcours. Il est un phare pour tous ceux qu'ils croisent. Tout comme leur essence spirituelle touche ceux qui les entourent de manière subtile mais profonde, leur intellect et leur sagesse servent de boussole offrant direction et clarté dans les moments de doute et de recherche. Leurs conseils et leurs réflexions, issus d'un riche mélange d'expérience et de méditation profonde, ne sont pas partagés à la légère. Chaque parole, chaque idée est offerte dans le but d'élever et d'éclairer, soulignant leur rôle de guide et de mentor. Négliger ou sous-estimer la profondeur intellectuelle des élus, c'est comme passer à côté d'une fontaine de savoir sans s'arrêter pour y puiser. C'est une faute qui limite non seulement votre propre potentiel de développement, mais aussi l'opportunité d'interagir et d'apprendre des esprits les plus éclairés. Leur sagesse, tout comme leur pouvoir spirituel, n'est pas brandie comme une arme, mais offerte comme un cadeau. Une invitation à approfondir votre compréhension et à adopter une vision plus riche et plus nuancée du monde. Bato balekaka na basalaka ba plein oyo bamemela bango bible baotikala okata bango te et puis baoya pe kaka na bamen baoya voilà
bango batungisa bango te donc bango touche même na Rome donc basala na bango nyonso oyo bakoswana oye a contre mutu na bango mais na kati ya bo Jésus parce que bango nyonso kande ko faire on est tout ensemble musulmans chrétiens bouddhistes ko faire yemba watanga bakombo wana donc basala na bango mais tango zoya ko révéler za ki bobiso o ezanguya ndenge na loba kaka na ba église batangisa biso komba Jésus Christ de Nazareth. Oh Satan, sorcier, esprit de mort, Lucifer, démon, Yorosho Ramasia, Jéhovah, Alpha Pé Omega, ni. Mais problème était maintenant au kaka nazo honoré na lobango donc l'olendo nyonso tata kimpavita eza malamu na nganga moko bango ndenguya bango le balingela biso malamu bakufa te mutazala na sanza ndebo kaza kufa inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Po mabele ezosikolama bande kona betela bino lisolo po bo sosola lisolo oyo eza lokola lisolo ebetama pe betamaka pe ko betamaka lokola soki ozali nano na bomoi yekola koyeba talwa kwanga masolo oyo nazo betela bino ndenge pe tolobaka liseso oyo mingi pe bayeba yango oyo batambola na bokoko pe boyo kalisolo ezala na mokonzi moko bandeko azalaka na moninga na ye kasi moninga wana azaka nde mwana musala na ye nde mokonzi akomisaka ye moninga po amonaki oyo ya motuya kati na ndeko wana po bato na bato bakutanaka na tina mokonzi azalaki ntango nyonso kotalisa mosali na ye oyo aza moninga na ye akotalisa azoloba nyonso yaka na bomo ya bato ezalaka mpona malamu ya moto bandeko yango bomonaka douleur d'affrontement eza po mwasi abota mpona malamu na ye azala donc azwa esika na ye sikoyo ye moko po amemaki mikumba lolenge mpe bamemaka ye lokola mokumba na nzoto ya mama na ye mokonzi wana azalaki koyebisa basali na ye tango nyonso na moninga azalaki proche na ye leti bakitani balobaka eloko nyonso yaka na bomo ya mutu ya malamu to ya malamu te eza mpona malamu ya mutu oyo atambolaka malamu po oyo balonaka yango babukaka nzete bamatelaka yango bakitelaka bandeko boyoka botya matoi mokonzi akendaki kosala physique ndenge asalaka na ba epe na bango abandi kosala papa asilisi kozonga zozonga ye nesika bavandaka na moninga na ye tango akokitisa epe na se ya mabele leti akotisa yango na mabele ekoti ye na mosapi ya likolo ekati ye mosapi moko tango ekati ye mosapi moko bandeko mokonzi atondisami na koganga kolela azolela aye kobenga moninga na ye po esika ye bango nde bavandaka bakutanaka abengi moninga na ye oli abenga badokteur abengi mwana musala na ye wana oyo akomisa ye moninga tango mwana musala na ye aye mwana musala ne na émotion abandi kobenga bainfirmier badokteur ye akangi te nga na bengi yo na tina ngam na bengi yo pona nini te na bengi badokteur pona nini te na bengi bainfirmier bainfirmière na bengi yo mutu ya yambo alobi oyebi malamu toyebi ne bandeli eza mabanzo oyo ya molimo nde ekitaka na nzoto likambo oyo eza elembo nini epai na yo moni nini moninga ayebisi alobi mokonzi nga na moni kaka malamu alobi nini
moninga na lobi ngai na moni malamu kaka po olobelaka biso nyonso eyelaka biso na bomo eza po na malamu na biso. Bandeko mokonzi asiliki abosani ke ye pe alobelaka nde maloba wana na basali na ye po apesa bango konzo mpifo po ezali bosolo po yaza mutu malamu yango abanzaka pe malamu po na basali na ye. Na kanda wana abeleli bagarde bakangi moninga na ye alibotya ye na kasho alabengi bainfirmier na nsima po eyano wana bazongiseli ye epai ya moninga na ye ye asepeli te. Bakangi moninga na ye bainfirmier badocteur baye baye kosokipe na ye e na nsima na yango avandi ekomi 18 mois une semaine alobi no atambola na zamba zamba wana batambolaka na moninga na ye akangisi bake na zamba papa bake kotambola ntango bakomi na zamba mokonzi penza observaka zamba na bango te bana misala nde bayebi bakwe mingi po baza basali na ye ye mokonzi ya zamba atambola bande koluka découvrir makambo ebele ye moko aye kobunga zamba aye koparaître na mboka ya ba paya mususu donc ya batu mususu abimi lokola yende mopaya donc ya akanisi mboka na ye bapaya baza na mboka na ye nzoka nde ye aye kokota na mboka batu lokola mopaya bapaya wana bakangi ye nzoka nde na mboka wana donc yenda bimi mopaya bolimbisi dem susu bososolanga penda te ndenge nazolobela mais na facilité bino donc bakolo mboka wana esika mokonzi oyo tozobeta lisolo azokaki adepasaki limite akoti na mboka bato mosusu nde bato adepasaki limite akotaki na mboka bato mosusu nde bato mboka wana bakangaki ye ntongo bakangaki ye nzoka nde bazalaka koluka sacrifice humaine bazalaka koluka sacrifice ya kopesa mpona Dieu na bango basepeli po esengelaki bapesa étranger donc bapesaka baétranger oyo bakangaka na bazamba chaque année basalaka rituel na bango wana na mboka na bango mpona kohonore Dieu na bango yango balobaka mopaya zoba tozwa mayele tolinga toyeba nakobi lisolo nanga bamemi mokonzi ya mboka wana oyo azokaki na mboka mosusu ya komaki bakomisi ye epai ya mokonzi ya mboka oyo ya komaki bakangi lokola mowumbu batalisi mokonzi ya mboka wana azwi ye mokonzi ya mboka wana bazwi mokonzi ya mboka oyo azokaki bamemi ye lokola mowumbu bakomisi ye na mboka oyo bato bakangaki ye po bazalaki na zamba esika siko bandako ezalaka bazwi batie na kasho bato oyo bambolombolo oyo basenzelaka na mboka na bango wana bake kotalisa mokonzi na bango mokonzi tozwi na ane oyo sacrifice oyo tokopesa Dieu na biso mokonzi atondisami na esengo basalaka yango na ane moko esengeli bake na stade na bango batondisi bato bafeti balambi basali bademonstration badefile e mokonzi alobi bobimisa moto wana oyo bokosakrifie donc nakosakrifie basakrifie moi bakangi batie ve na makolo donc bakangi singa makolo mpanzo bangi singa makolo mpanzo bazwi mpe maboko basali yango ideme bandeko
sikoyo ntango babimisi ye bazobimisa ye mokonzi abengi alobi boya na ye mpo esengeli mokonzi aloba asaka devant moto wana oyo balingi basala sacrifice ntango bapusi penepene mokonzi azokaki na mosapi mokonzi ya mboka wana atali atelemi agangi alobi bino beloko nini bolingi bosala oyo bolingi bosala eza sacrilège mpo tokoki kopesa badie na biso te moto oyo azali ndambu sacrifice ya ndambu boye tokoki kopesa te botala mosapi ya lokolo na ye eza ya kokatana bandeko tozopusana botika ye bobimisa ye bozongisa ye bisika utaki oyo nini bolingi bosalisa ngai mokonzi ya mboka wana asiliki bazwi ye bamatie na cheval bake kozongisa ye bisika bazwaki ye nzoka ntango bakangaki ye mpe na kasho wana basalaka nini balengelaka moto oyo esengeli basala sacrifice bapesaka ye biloko ya kolia bayambaka ye malamu donc na kasho oyo ya pasi te oyo ya niveau ya likolo oyo bakangaka bakonzi kutu me bango kutu bazalaka likolo na mboka wana basalaka ye donc basheriraka ye bazongisi ye kaka bisika bazwaki ye mokonzi wana abandi kosala makasi koluka mpo aretrouve nzela aye komona mboka na ye azongi na mboka na ye ntango akomi na mboka na ye bato ya mboka na ye bagangi ye mokonzi ye banda koluka ye mpo akoma apparaître mpe na mboka wana akutanaki na baoyo ya ye baza kolukela zamba deja nde pakala baye kokoma na mboka basepeli mokonzi amonani avandisi bango na kiti na ntango bavandi na kinzonzi abengi moto ya yambo moninga na ye wana oyo atisaki ye na kasho bibo bengela ngai ntango babengi ye ntango abimi eye kosala nini mokonzi akosenga bolimbisi alobi nazosenga bolimbisi alobi ozosenga nga bolimbisi biso ko tozaki na susi na yo ozosenga nga bolimbisi mpona nini alobi nazosenga bolimbisi mpona oyo ya nozongiselaki ngai ke tango nazokaka lobaki eza pona malamu nanga tala makambo nakutai nango bakangaki ngai na zamba ya bato mosusu balingaki basakrifie nga me basakrifie ngai te pona mosapi oyo ekatanaki balobi nazali ndambo nakomi ndambo par rapport ya basacrifice ya badie na bango nde batikaki ngai pona mosapi oyo ekatanaki nde moninga ne balobi matondo pe nasengi bolimbisi epai na yo po oyokaki nga natukaki yo alobi te otukaki nga te alobi kasi nga nde nasengi yo sikoyo nde matondo po otyaki ngai na kasho soki otyaki ngai na kasho te ngai nde mutu ndenge totambolaka na yo na mboka wana ngai nde mnanga nazala sacrifice mpo ngai nazali mobimba ngai naza misapi nyonso eza ngai nde mutu balingaki basakrifie yo balingaki batika yo nasengi yo mpe matondo mingi bandeko ete ya moko na moko oyo nazalaki nango akoloba na ngonga oyo bandeko bofungula motema bozala na esengo ya kokabola oyo ezali ya malamu mpo oza mutu malamu kabola oyo ezali video oyo mpona bandeko nyonso bayindo bazwa bwana mpe mayele kasi tososola ngonga oyo. Ayant exploré l'aura spirituelle et la profondeur intellectuelle des élus, nous nous confrontons à une autre dimension de leur nature exceptionnelle, une capacité d'influence inégalée. Ce n'est pas seulement de la persuasion ou une aptitude à mener qui sont en jeu ici. C'est plutôt une force profonde, presque élémentaire, qui touche les vies et redessine les destins. Cette influence n'est pas exercée avec autorité ou contrainte. Elle se manifeste plutôt naturellement, découlant de leur essence, de leurs actions et de leurs mots. Telle une rivière qui trace subtilement son cours à travers le paysage, les élus marquent leur entourage, souvent de manière invisible au premier abord, mais profondément transformatrice avec le temps. Leur pouvoir d'inspirer le changement dépasse la sphère personnelle et s'étend au collectif, influençant des communautés et, parfois, la structure même de la société. Songez aux figures historiques dont les visions semblaient hors de portée.
dont les idées préfiguraient leur époque. Aujourd'hui, elles sont reconnues comme des catalyseurs de transformation monumentale dans les idées, les cultures et les structures sociales. De même, les élus d'aujourd'hui se meuvent dans le monde en tant qu'agents de transformation, chaque interaction imprégnée d'un potentiel d'impact considérable. Cette capacité découle d'une synergie de leur protection divine, qui leur apporte résilience et orientation, et de leur sagesse intellectuelle, qui leur fournit perspicacité et direction. Leur profonde empathie et leur compréhension de la nature humaine leur permettent de tisser des liens profonds avec autrui, les guidant vers l'autoréalisation et l'émancipation. Ils ne se contentent pas d'influencer, ils transforment, servant de phare qui guide l'humanité vers un état plus éclairé et compatissant. Sous-estimer leur capacité d'influence, c'est méconnaître la puissance des forces subtiles qui façonnent notre monde. L'érosion lente de l'eau, la croissance patiente des montagnes. L'impact des élus peut ne pas toujours être célébré par des fanfares ou visible au premier regard, mais il est omniprésent, altérant de manière significative le cours des vies et des communautés. Isolement et confrontation sociétale. Dans le sillage de la compréhension de la profondeur spirituelle, de la brillance intellectuelle et de l'influence transformatrice des élus, nous découvrons un aspect paradoxal de leur existence. L'isolement et la confrontation sociétale. Cet isolement n'est pas un choix, mais une conséquence de leurs attributs uniques, une divergence distinctive qui, tout en favorisant des connexions profondes à un niveau, les place souvent en marge de l'acceptation sociétale. La racine de ce défi sociétal ne réside pas dans les élus eux-mêmes, mais dans l'incapacité plus large de reconnaître et de valoriser la différence comme une force. Leur perspective profonde et leur vision prévoyante peuvent parfois être accueillies avec scepticisme, voire rejetées carrément par une société qui privilégie la conformité et le familier. Ce malentendu et cette peur de l'inconnu peuvent ériger des barrières, créant un gouffre entre les élus et les communautés qu'ils cherchent à élever. Cet isolement est double. Sur le plan personnel, il peut se manifester par un sentiment d'être perpétuellement en décalage avec le monde, une voix solitaire dans le désert appelant au changement. Sur le plan sociétal, il peut aboutir à une confrontation ouverte, où leurs idées et contributions sont contestées non sur leur mérite, mais par une résistance réflexive au changement. L'histoire de l'avancement humain est jonchée de récits de visionnaires qui ont été ridiculisés avant que leurs idées ne soient acceptées comme révolutionnaires. Les élus d'aujourd'hui empruntent souvent un chemin similaire, leurs dons et intuitions attendant reconnaissance et acceptation. Pourtant, cet isolement et les confrontations qu'il suscite ne sont pas des barrières insurmontables, mais plutôt des défis qui appellent à l'empathie, à la compréhension et, en fin de compte, à l'intégration. C'est un rappel que le vrai progrès, qu'il soit personnel, sociétal ou spirituel, exige une ouverture à l'inconnu et une volonté d'embrasser le changement. Les élus, avec leur capacité d'influence profonde, détiennent les clés pour déverrouiller de nouveaux paradigmes de pensée et d'être, si seulement nous sommes prêts à écouter et à apprendre. Comprendre l'isolement et la confrontation sociétale auxquelles sont confrontés les élus devient ainsi une étape cruciale pour combler le fossé. Il s'agit de voir au-delà de la surface, de reconnaître la valeur dans ce qui pourrait initialement sembler étranger ou dérangeant. Cette compréhension peut transformer l'isolement en intégration, transformant la confrontation sociétale en une quête collaborative de compréhension supérieure et de croissance partagée. Sens intuitif. Naviguant à travers le périple des élus, de leur bouclier divin et leur lance intellectuelle à leur marche solitaire parmi les ombres de l'incompréhension, nous découvrons une autre perle dans leur arsenal, un sens intuitif extraordinaire. Ce n'est pas simplement une question de faire de bonnes suppositions ou d'avoir une intuition. C'est une capacité profonde, presque surnaturelle, de percevoir au-delà du visible, de comprendre l'essence des personnes, des situations et l'interconnexion de toutes choses. Ce sens intuitif agit comme une boussole, guidant les élus à travers leurs propres épreuves et leur permettant d'être un phare pour les autres.
C'est un pont entre l'intellect tangible et le pouvoir spirituel éthéré que nous avons exploré. Un mélange qui leur permet de naviguer dans le monde avec une grâce mystérieuse. Leur intuition est la lumière qui brille à travers le brouillard de l'isolement social, offrant clarté et compréhension lorsque la logique seule ne suffit pas. Imaginez l'impact d'une telle intuition dans la vie quotidienne. Dans les conversations, ils n'entendent pas seulement les mots, mais les histoires tissées entre eux. Dans les défis, ils ne voient pas seulement des obstacles, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette compréhension intuitive leur permet de se connecter à un niveau rare et profond, favorisant des liens intenses et offrant réconfort et guidage à ceux qui se sentent incompris ou perdus. Cette capacité à une connexion intuitive profonde souligne davantage le contraste entre leur chemin solitaire et l'influence profonde qu'ils exercent. Elle souligne l'ironie de leur isolement. Dans un monde qui aspire à une connexion et une compréhension authentique, les élus sont prêts à offrir exactement cela, si seulement la société acceptait leur présence et leurs insights. Leur sens intuitif offre également un contrepoint aux confrontations sociétales qu'ils rencontrent souvent. Là où la peur et l'incompréhension érigent des murs, l'intuition construit des ponts. Elle permet aux élus de naviguer dans les complexités des relations humaines avec une sensibilité et une empathie qui peuvent dissoudre les barrières et guérir les blessures, démontrant le pouvoir de la compréhension et de la connexion sur le conflit et la division. Capacité à transmuter les négatifs en positifs. Au cours de notre voyage aux côtés des élus, explorant les contours de leur protection divine, de leur profondeur intellectuelle et de leur clarté intuitive, nous atteignions un aspect crucial de leur être, leur capacité sans pareille à transmuter le négatif en positif. Ce n'est pas simplement de l'optimisme ou une mentalité positive. C'est plutôt un processus alchimique, profondément enraciné dans leur essence, qui convertit les défis en occasion, l'adversité en croissance. Cette aptitude à la transformation est une évolution naturelle de leur sens intuitif, qui agit comme son complément et son point culminant. Là où leur intuition détecte les courants cachés sous la complexité de la vie, leur pouvoir de transmutation réoriente ces courants en chemin menant vers la lumière. Ils semblent posséder une pierre philosophale intérieure, qui transmute le poids lourd des expériences négatives en or de sagesse et d'insight. Pensez à l'impact d'une telle capacité dans un monde souvent plombé par la négativité et le désespoir. Les élus se révèlent comme la preuve vivante que l'obscurité n'est pas une fin, mais un commencement, un terreau fertile pour une nouvelle vie. Leur présence et leurs actes illuminent le chemin, inspirant ceux autour d'eux à voir au-delà du tumulte immédiat des tempêtes de la vie, vers le potentiel de renouveau et d'éveil qui existe au-delà. La faculté de transmuter le négatif en positif est également un antidote puissant contre l'isolement et les affrontements sociétaux qu'ils rencontrent. Elle leur permet de traverser les malentendus et les rejets non pas comme des barrières, mais comme des occasions d'approfondir leur résilience, d'élargir leur compassion et de préciser leurs desseins. Là où d'autres verraient un motif de désespoir, les élus voient un appel à l'action, une opportunité de cultiver la compréhension et l'unité au cœur de la division. L'importance de cette capacité ne peut être surestimée. Dans un monde qui désire la transformation, tout en redoutant le changement, les élus incarnent la possibilité d'une évolution personnelle et collective profonde. Ils montrent que les graines du changement positif sont souvent cachées, au cœur même des défis les plus intimidants, attendant celui qui saura en libérer le potentiel. Porteurs de savoir caché. Parcourant les royaumes de la protection divine, de la sagesse intellectuelle, des intuitions profondes et de la transformation alchimique du négatif en positif, nous découvrons un autre aspect profond des élus. Ils sont porteurs de savoir caché. Ce ne sont pas de simples informations gardées secrètes par désir d'exclusivité. Il s'agit d'une sagesse qui transcende la compréhension conventionnelle, souvent négligée ou sous-évaluée par la société dominante. Ce savoir caché s'ancre profondément dans le sens intuitif des élus.
tissant une tapisserie de perceptions à la fois ancestrales et intemporelles. Comme s'ils avaient accès à une immense bibliothèque invisible de vérités universelles, ils sont guidés dans leur parcours, tout en guidant autrui. Ce savoir comprend non seulement des visions spirituelles, mais aussi une sagesse pratique pour vivre en harmonie avec le monde naturel et les autres. La possession de ce savoir met en lumière le paradoxe de leur isolement. Bien qu'ils détiennent les clés pouvant ouvrir de nouvelles dimensions de compréhension et de transformation pour l'humanité, les élus se retrouvent souvent à la périphérie, leur perspective attendant le moment où la société sera prête à embrasser des vérités plus profondes. Cela ne les décourage pas. Au contraire, cela souligne leur rôle de gardien de la sagesse, nourrissant patiemment les germes du changement, jusqu'à ce que les conditions soient mûres pour leur épanouissement. Leur rôle de porteur de savoir caché offre aussi un contrepoint aux confrontations qu'ils rencontrent. Dans un monde prompt à juger et lent à comprendre, les élus naviguent avec une confiance discrète, née de leur connexion profonde et intrinsèque, avec un ensemble plus grand. Leur savoir n'est pas brandi comme une arme, mais proposé comme un pont, invitant ceux qui sont prêts à franchir vers des royaumes de compréhension et d'expérience pouvant transformer le fondement même de leur être. En plongeant dans l'essence de ce que signifie être porteur de savoir caché, nous voyons se refléter les aspirations les plus profondes de l'humanité. La quête de sens, de connexion, de compréhension de notre place dans le cosmos. Les élus, en gardant ce savoir, agissent comme des phares, nous guidant non vers eux, mais vers la lumière en chacun de nous, prête à être éveillée. En embrassant les élus et le savoir caché qu'ils portent, nous sommes invités à élargir nos propres horizons, à questionner, à chercher, et finalement, à grandir. Leur présence parmi nous rappelle que, derrière le voile du visible, s'étend un vaste champ de possibles, accessible à ceux prêts à entreprendre le voyage de la découverte. Alors que nous concluons notre exploration des multiples qualités des élus, nous sommes émus par leur résilience, leur profondeur et le potentiel transformateur qu'ils incarnent. Un potentiel qui n'est pas seulement le leur à réaliser, mais à tous de découvrir et de partager. Dans notre voyage explorant les élus, nous avons découvert leur résilience spirituelle, leur profondeur intellectuelle, leurs intuitions, leur pouvoir transformateur et la sagesse cachée qu'ils portent. Chaque facette éclaire leur rôle unique de guide vers la croissance et la compréhension. Ne nous contentons pas d'admirer les élus de loin. Engageons-nous plutôt avec leur sagesse, apprécions la valeur de nos différences et œuvrons ensemble pour un monde riche en compréhension et en unité. Leurs histoires sont un appel à l'action pour chacun de nous. Apprendre, grandir et se connecter de manière plus profonde et significative. Au TEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.